et que les jours J a repéré sa mort d'autres na fanatique nae a rolo banayo mais les jours on sali vidéo ta sali ko morote mais y on a biso ko misé les kaki ko pesa ka confiance na batuté les jours J et ba net biso to lo bari déjà que to rosala y on to ça c'est te bête rosala te pour ani bio to ba mourir bonne musique oh nyo to rozo makasi ya ko beta na kata marti faut to pesa chance na bio to ba to bongo to ba to aninge za la raté que te tozo chance que to suite tout fait moto na ninge za la rabio to linga ba to be to na ba orchestre biso pe to linga mais to linga to za la ba mourir bonne musique to pesa ka chance na tout le monde est là très nécessaire que to zo ramaka musu to les saram modor des aki que golon moroté aya concert. Le problème c'est quoi? Na capacité nyoso tout o ezalaka ke na biloko mususu faire recherche de poule na waze quoi baza benemité baza na rivalité te et quand ça la temps sur que message moko bo blessé faire ba fanatique ba interpréter na ninga mabe mais n'était que ba mourir bonne musique tout le monde to zwakata ya ko pesa ka tout le monde chance parce que était ezala maman moko te ka robot arrêté ngana boti bana o po ba la fanatique o que c'est songolo pakala biso monto sala ba opinion mais toi na posa que ba mourir bonne musique o bazala kala to zong sa esprit na biso ndenge ezala kala eza très nécessaire que to comme na calcule ba tendance que muta bimisi mbongo auditeur atie mbongo ne na makamno so age que ba fanatique était ngalinga wase ka tela linga mutu fulani leleza wase quoi lobi pe ça peut to pesa la chance kana tout le monde on a beta necessité Félix Oise quoi baki en matin à 15h mais jusque là tout le monde a zo matati kolobana ko ça les des choses différentes na makamno mususu donc toujours au monde a fir à musique pe azape na ba charger à communication au baza mbatu musu ba c'est la pétante sur pas 17h puis on a banayo bo za ben guide na 17h pour bon limiter auto moi déjà qu'il y a quelques personnes déjà ba na volontaire il y a déjà to pousser kaka batu zo ba da kana bolingo et là les bolingo la musique na biso ezate tellement ba ko mata 15h tant sur 17h pas déjà dans la podium mais ça bien 17h mais retard à 2h du temps on devait faire la ramtalogie nous surtout on a ezapé na bateau tant soit robanda pe tant soit arobé taper tant 6 chansons ou soit 5 ou 4 tant soit dans un nombre au rose à tant 20 000 pour na et coquine à Martin pour na faire il d'assaut 20 000 c'est bon pour na ngage pour na Félix Oise ko soit beti 20 000 pour na ngaya de 80 000 batu bayate obanda bango mabe invitation ko ardoise mais avec divers invitation en bois netika kabasali mon Joseph tata maboko les grand menuisier invitation en carton na ba follow nango jardin de Dieu invitation boy bongo ya mukolo fait ilata mabe maison divers a bosali binote a tcheli binote promotion ngolé ya pamba maison divers bali ngambo ka boité. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Given! Vous exagérez. On n'aime pas le pays comme ça. On n'aime pas le pays comme ça. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez sur votre chaîne Congo et c'est officiel plus télévision. C'est vraiment l'heure de votre émission. Au Bolingara Mingi, Cléji Show, Cléji Moto, Naïm Sarabino, Cléji Show, Cléji Moto. Un grand merci. Le général manager Clovis Fimpa, pourquoi pas Maman Doris Fimpa, pourquoi pas la grande prêtre Thomas, Chic, na PC Bambo Tebele, pourquoi pas na Armel Ombo ou ma caméra. Nous sommes en direct, il y a Stade des Martyrs de Félix Oise quoi. Dans ce binomo Bozomona, modèle Stade des Ali. Il est déjà, si je ne me trompe pas, 15h06 dans le Stade de Martyrs. Nazanga Moroté, toza la moi tant au solo là 25 à 30 minutes na Conistar. Conistar, bonjour. Bonjour Zeïse. Tejiso na ndenge dala kaka na ndenge malako. Oyebi que toujours tolobaka que to pesa la chance na tout le monde na ndenge kendela kaka donc bokasité nzamba pesi biso week-end malamu toyeba ko savourer musique na biso donc na pesi bambote déjà na bayeba so na yeba ke na rosa Clarisse de Canto Clarisse Lutadila Nathalie Lutadila Ami Gaucher Lutadila Chaga Lutadila bana mimi na pesi na mbote Richard Akunji Ariko Akunji 2-0 avec Rofi Mabasa, Claude Moseka, Posomoindo Sika Mindele, Chiraki Nikita, Cardozo, Grand-père Gauthier Mouteba, Vovo Ayoka, Pitsuginze ni Pera Kichala, Molobeli Abana Kalamu, Kola Sanona, Ebi Kolinga, Félix Oise quoi, Mingi, Bozo avait matin, Yako savourer, vraiment temps, Oise quoi,
boya kotalama concert na ye Pichu Kinzeni Bob Dena Jise Makwambala Yabino yango na toujours ndenge ezalaka toujours. Konista Tokuto awawa na stade de Martyr en plein stade. Oye concert ozomona ngozo kende ni parce que na ba page de zo kende 15h batu bazate stade no position pesami. Dans tout ça tolobarelo gonyo surtout omoni ba Martyr elekaki kala na bayeba surtout bezalaki batu oyo baza batu abokasité oyo ezalaka na biso ke Koya Martyr, ko banda bana 9h. Si appréciation n'est bandara tant sous concert ko banda 17h, batu ba mo zope maele, po ba mo nyoko matro. Yango mona elo musu ba mo roya ke avant 3h du temps événement, tant musu sukete, o mona petan so ya pecho. O rondi ma pete ma pecho. Wana obeta le solo ya Eroya ya Fitir, mais pour l'instant déjà 14h. Président Félix Tabaga matana 15h batu bazala te. Naebi eloko nyonso tu ezalaka kete eloko nyonso etalaka makambo kete alobaki akosala yango oyebi ke ezeliti mosu awase kwapeleke epe na ndenge azongoloke me na ndenge ya histoire bato babetaka kete wase kwabetaka Zénith ekendelaka kaka bongo mpo monaka te kapasité ya bato nazoloba biloko nyonso tuna bamission nyonso tosalaki la fois passé na yo bapesaka tout le monde chance parce que eza mama moko tabotela bato fanatique pour de bon oyo akozala makasi to ya kopesaka chance yango mona kete culture na biso feke na toujours le devant ke tozala na ba querelle tozala na ba tendance wana ezala mabe na musique na biso wana ezala mabe mais par rapport à esprit à monstre Félix Oise quoi Konista bat bazala ko kwarte bat non mon le roi ba gemelelo tozawa tout le monde a que concert ezali c'est confirmé Félix Oise quoi va jouer au stade de Max jour wana ke ba neve na ngalokola Rofi Mabasa na mituna ki est-ce que et ça toujours kaka même podium bien pour ça la balance pour remonter podium habité makambo ya passé walesa na ya Félix Oise quoi et ça kaka même podium mais instrument ko ça la balance nango et ça la probabilité yo to pesa la chance na tout le monde que et ça na eloko moko ke batu bandimaki yango te mais mutu so dans la capacité dans la batu oyo ba rotiela embongo o ba futa stade makambo nyo tu ndenge le kakete te ko mona awa eneken azana charge na ye na makambo ndenge to kendele et donc etaka ndeke bato bazana palais bazana na confiance pour histoire vrai etika na capacité na ekete un jour ngenadaki musicien un jour ba open na kotaki na musique o ba kokaki te mais ngai waseka la sign na osé et ça très important donc to pesaka tout le monde chance na oyo azana courage na volonté toye ba ndenge ni akotambusaka makambo eza matre nécessaire na ndenge culture na biso ekendera toujours liboso po story ya pesi to pesi chance ba eba na sima pe to sani ba otape na confiance qui était congolais a commis na calcul qui repesaka tout le monde chance na ndenge ezela kaka yango mona ke oya ko oser to pesa chance oya robanga na ye wana etali c'est ça le problème ngo oya robanga na ye mais to moni que président Félix Oise quoi a sengi pardon voire même et pas ba Gaulois a sengi pardon mais ba Gaulois ba boy ko pardonner et puis mordor des aki que Gaulois moroté aya concert. Le problème c'est quoi na capacité nyonso tout o ezalaka ke na biloko mosusu faire recherche de poule na Oise quoi baza benemité baza na rivalité te et quand ça la temps sous que message moko bo blessé faire ba fanatique ba interpréter na ndenge mabe mais l'état qui ba mourir bonne musique tout le monde tozwaka temps ya kopesaka tout le monde chance parce que kete eza na mama moko te ka robota kete ngana boti bana o po bazala fanatique orchestre songolo pakala biso monto sala ba opinion mais toi na posa ke ba mourir bonne musique o bazala kala tozong sa esprit na biso ndenge ezela kala eza très nécessaire que to koma na calcula ba tendance que muta bimisi mbongo producteur a tient mbongo ne na makamno so age ke ba fanatique kete ngalinga Oise ko te linga mutu fulani leleza Oise quoi lobi pe za peto pesa la chance kana tout le monde on a beta necessité yango on est très nécessaire. Ok. Na moni bat bazoya ndenge na ndenge awa villageois de Molokai ceux qui se faut passer un message pour na bat orchestre msou di genre ba warrior di genre ba Gaulois di genre ba wengemen okolo bala bangoni parce que wengeza absent na makamba Oise non to so la relo nyo tera ba sortie médiatique na ndenge zelaka omoni eloko moko ko esalika biete kete Koffi Olomide azalaki muto ko sala Oise ko vidéo ya rotina kete ba fanatique ba lingaka ye ba ko soutenir muto bazara na réunion surtout na tanga bisengo pe na tanga maraba ebine bakabulaka
makamuna to ba circonstance c'est la rabatte ba ba ne bakabula rango donc tomi ye baraka ka kete vidéo ya Koffi Olomide ngeza la très nécessaire pour na événement munene o da benga ngambo tout le monde a un liboka mais et dans le rôle ngambo faut tout le monde ait bandeli il y aura pas sa chance na mourir au nion de la bonne musique ay ba repé sa chance na ba orchestre surtout mais vidéo ya les gars mo pas ngeza très important na ndenge événement o ngeza très nécessaire donc il y a un monaka il faut te ba makamoni auto tout ça les vraiment très nécessaire. Et ça très nécessaire dans makambo tout ça là tout le monde a ba repé sa rabatu chance vidéo à Koffi Olomide ngeza la très nécessaire na événement bateau peut ba peut-être que président Félix Chance tout le monde va vidéo le roi président Weranson Jibin Piana qui encore Fali Poupa oh fait président Félix Yemoro ari trop sûr que va obtenir les vidéos mais vidéo était au rôle banet da sorti médiatique igno tout au moins ni biloko nyo surtout na tolo barango et dans la mutu muso go sepela que bosolo na ye que le jour J a repé sa mort d'autre na ba fanatique na ye a rolo banayo mais les jours on sali vidéo ta sa le morote mais y on a biso re misé les kaki ko pesa la confiance na batuté les jours J et ba neti biso to lo bari déjà que to rosala y on toza ce te bet rosala te pour ani bio to ba mourir bonne musique o nyo to rozwa makasi ya robeta na kata marti faut to pesa chance de bio to ba to bongo to ba to ndenge za la raté que te to so chance que to suite to tout fait moto na ndenge za la rabio to lingara ba to be to na ba orchestre biso pe to lingaka mais tout le monde a mourir bonne musique tu peux sa chance dans tout le monde et ça très nécessaire que tous aura makamusu que les sarang d'ailleurs ma ah ok nous sommes toujours en direct avec Konistar on appelle si Konistar encore merci par rapport à to benga ngoza motema mabe to benga ngoza n pour na romona ba artiste penon de ba abandonner Félix Oise ko ça bazo ka soni ou comment question ya ko ka soni te et loko nyoso tout et da kana ngonga no pesa la kana et dans tango parce que makamusu photo ye baka o ni to sala et ça le logo moko be et ça ka confiance o ya dalaki na moto par exemple ngana mona yi mato da clair waze kwana Fali Poupa azalaki na confiance na ye qui était à rappel sa mot d'ordre na ba fanatique na ye mais dans tout ça bito to dasko batu oyoyo to sala ko neti ba fanatique oyoyo ya bonne musique to ça ba mourir ya bonne musique il faut te yebake kopé sa mutunyo tout soutien te yeba kopé sa rabatunyo te fort biso to comprendre bien waze kwa chaki motema plus c'est pas Fali mais siko yo moni siko ke modo drango o yende de ya calcul bilo mususu to sala oyo yango to mona ke to sala na batana sa ba orchestre to sala na batunyo tout les arabatute to sala batunyo tout normal to sala même moral parce que musique yango to sala oyo yango mona ke o laisser mutu mo be kuna pona moto hotel mais jour J on na confiance en mutu siko wa événement ni vidéo ni mode de tout mona makambo de ngeto kendele donc la kisi kete bato bazana sima on a ebisa ki yo ke zeis muta kontana oyaye NP Rosalate et Rosa Kanda Morobo te fallait azwa kito président Félix a lésé par rapport à makamorobo ngala oye banon ndenge ni po parce que kete bazala déjà bien bon moi je sais pas na kongeza eloko moko be dans défaut soko solo na fulani te ba mono na fulani o inama eloko ngo ya bon d'autre part au monde attend mususu qui vaut mieux ba dunso ba lo bagete nazala ki na traître ki nazana ba diversaire na ba bebele mususu ado monde attend mususu na rosa na fulani ya un ennemi qui entraîne madame nazana muto boye ke le auto rosa na elo ba na muto tant to solo raté parce que lelo musique na biso ba tebe ba bosana zeisto kufa wa on bien tokokufa siko bato muso abula kwa to libela ke to vivre libela na makambe belebele nana nefi na ko fima basa depuis azalaki na événement na lobiti siko azongi ndakote pona nini aza na charger côté ba nini ba instrument aza côté podium ozo mona za devant na ngai wana pona nini aza na tanga kabundi wale salali fala zonga ndako na ye atiki mwasi na ye lokola maku na mwana Bergani azui ta kozonga ndako te pour asili événement oyo aza suna droit so et milulu esili faut ba kanga instrument pona nini tozwa ka chance to pesa na chance et lo eli ko pesa la chance ezate et dans mutu musu to robeta boy ngana soutenir wase quoi
bapasi onga na mona napesa ye chance ke lobi aondoloba soki kete martyr wana beta martyr akoti na kati ya lise moko ya bato beta martyr chance nde oyo toyebaka eloko apesaka bato chance ya nécessaire mais vie pas ayaki na confiance abana matete ayaki na confiance abana matete mais nazo komona déjà awa bakar ezoya matete ezoya bakara matete ezoya bato nyonso to bamema public eza très nécessaire eloko etikali kaka kete bato oyo kaka batikali na matete na mpo matete ya deya monene tokoloba kaka teke waseka sepesa matete eza na bafete ebele betama bafete ebele betama bagénérique ebele betama wana eza kaka teka banatif ya matete donc lemba basepela changu basepela donc mwamba basepela lukunga basepela funa basepela donc ezomonaka nyonso tu ke il faut topesana kaka chance eloko eleki chance eza te donc eloko omartele mingi eza kaka chance mais je salue la présence de mon ami mon ancien ami naza surpris nga nayebi kaka na mikili ya poto mais namoni ayem Boger la fesse bambote ebele na artiste na nga nalingaka mingi malgré asalanga baboye mais lelo naza na awawa un mot par rapport à Félix Oazeko abaki wa matana 15h mais jusque là tout le monde azomata te kolobana kosala eza des choses différentes na makambo mosusu donc toujours komona fira musique mpe aza mpe na bachargeur ya communication oyo baza bato mosusu baozela mpe ntango mosusu pa 17h mpe wana toloba na yo bokoza mpe ngidi na 17h mpo bondimi te oyo tomoi déjà ke na quelques personnes déjà baa na volontaire oya déjà topousse kaka bato nyonso bazalaka na bolingo eloko eleki bolingo na musique na biso eza te tama bakomata 15h ntango mosusu mpe 17h mpe ozala déjà ya na podium ezala bien 17h mais retard à 2h du temps nde fait à la ramtalogie nyonso tu wana eza pe na bateau tant soit robanda pe tant soit arobeta pe tant 6 chansons ou soit 5 ou 4 tant soit dans le nombre au rose pe tant 20 000 pour na ekoki nango à Martina pour na faire il y a 20 000 c'est bon pour na nga pour na Félix Oazeko soit beti 20 000 pour na nga ya 80 000 pour na nga pour na za 80 pour nini yeso beti 20 millions mona on 80 et loko nazo kolobana courage nano ya liboso ngana ye awa pona volonté na courage Oazeko aza nango abeta martyr akuti batebe na muziki bato wana bilo babeti te po bazangi courage to baotala ke bazana na capacité d'ailleurs babeti déjà to lo balelo awa Maestro Fabregas a munene mais Oazeko abeti martyr avant ye vraiment différence wana toloba eza na batebele oto balelo na muziki o bazo régner pe lelo oyo bana banyonga boro donc veza le roi footine ka nyongo etonde tonda te ya footine ete donc ya beti na ye etonde tonda te oto ada na kati ya martyr concert eza na kati ya nini oyo ya martyr appréciation eza na kati ya martyr etonde tonda te isobe robeta Oazeko abetaki kope nango yango OK donc azokota na liste déjà tokoma na biso na fin tokaboli siko tokaboli actualité tozongi siko na makambo musique dans l'ensemble à faire vivendi ezoyo kate ezaka matata Ferregola a annoncé accord arena dans Bercy pourquoi pas abete salle o nanu oyo bat bayebite ma préféré abete nanu kaka Bercy et malheureusement a tambola na ba trace afali non pour muto abeta Bercy da falite Bercy da sala batamindele faut être la clair lobby awa arena oyo fale dokende azo beta wana eza yete takaka ya mindele donc basali wana ezara pona ba congolais eza pona muto aza na capacité o aza capable oyo aza na énergie na moni ke makila eza frais asani so moni ke aza na show il faut profiter na tanae basali oyo nyoto to beta wana ezali pona batu nyoso tu o aza capable ba beta ba komango te pona songolo pakala o beta ngo elingo lo bate pe soko beta yo leki batu okopan elingo lo bate ke soki yo zo beta ngo leki batu donc mutu na mutu aza na part des choses na ye aye bakete je suis quelqu'un je suis capable de rebeta eloko wana ça de martyr muta tonga ngo talela ngo te mobutu lelo bato ebele bazokutala ngo baosepela nango lelo omona mpe ke administrateur aza na kete na royamba muto te mais muto anyokoma mpo nango akufa de fait présent mobutu donc eza na muto aza na capacité oyo akokisa banorme na osala nini abeta eza mpona pour tout le monde eloko moko te zénith eza mpona mutu te Bercy eza mpona mutu te oyo amona aza capable atika prince na ye eza très nécessaire okopana mpona yo eza nango normal eza te kaza suiviste nde bato mosusu baotongo toloba nango ke te kofi abeti Bercy wera abeti Bercy jibe mpe na beti Bercy papa yemba abeti Bercy eza kaka mpona bango te
Et ça pour tout le monde, on est capable de producteur à Tiembongo. Au Robeta na. Ce producteur à moi, il va na yo. Et à PGT. Ok. Konistar, un mot de la fin non, par rapport à Makambu, à Maramba, à Stade, à Wazé quoi. Et puis, pour l'autre, aux autres, on a été à tout le monde d'abord streamer ou déranger Bissou. Yango na lobby boy. Oh, on a lobaka yango na sala qui na ba ekete concert Wazé qu'on a sani na Rosala. Ngai bien ngai tous les martyrs ya batutu na sala ranine. Nazala kapo parce que Nathalie amoureux ya bonne musique. Malgré na ba orchestre na rappel na lingaka. Mais sur un moni muto atana courage. Bapé sa chance na tout le monde parce que beaucoup les alliés à Batou. Dans les a Batou ni tout au hasard qui n'a pas ça qui était. Au moins il va se quoi batebe balo baratro. Au revoir na manda bi qui était na mukola wa se quoi na manda lo baraza mukolo na ekulu tunaye na mishi. Wa se quoi za mukolo na. Siko yo et loko siko mutu siko parce que na separa na wa se quoi courage na e o. Ya on est motivé ngai, ya ngai pousser ngai na soko. Lo bani net pour na manda. Manda siko tolo bagelo ronyo tout que comment se fait-il moutanga leki na musique ado prouver à preuve na martyr ezalé loro e bang saka bateka pona foule ça la foule o va pe boye o robeta pe kete batu ba ebelete mo beti spectacle à danger o bimisi pe so mo pe be à danger pe o yembi pe danger batu pe ba sainin bakamwe o ngona kaka concert wa seko to beta awa lobi nango ke ekanga pe ba bare belé na ba fête pe batu ba beta po parce que dans espace il y a spectacle avant l'espace, il y a un sa public. Pelo de rebête, peu moins, peu meilleur, peu martyr par rapport à la qualité à ça, na et mbeleli. Batu bondi ma pète. Rapidement, ma dédicace na yo, bambote. Qui sont la taille de Clarisse de Canto, Clarisse Lutadila, Nathalie Lutadila, Amigo Jean Lutadila, Chaga Lutadila. Bana mame mila pesi bino bambote Richard Akunji Ariko Akunji 2-0 Claude Moseka Poso Moindo Suka Mindele Shiraki Nikita Cardozo Soki Nataye Lesotho Pera Kichala Molobele Bana ya Kalamu Kolaza Nayo Grand-père Gauthier Mouteba Vonfo ya Yoka Pitu Kinzeni Charge Abana Fokobel Soki na moi Lesotho Bob Denard na moi Lesotho Gabana Panzu na Jise Makwamba na Kolo Aza Nabino donc na moi Lesotho Alino Kabou Verden on appelle son mbote na Toronto Daniel Nguvula na monio les sous appelle son mbote na moi les sous de nefe na propre Fabrice Bakima donc Kolo azana yo nyoso tout ezana ndenge limemia na moi les sous na suki na pera ki tia la Derek Mbemba papa social Kolo azana yo partout du nord ba bon séjour na Kinshasa Kolo azana yo les grands Jogo Juju les grands Jogoda qui Kolo appelle ça makasi ba bon séjour na nenga London mais aux na biso na kini Juju les grands Jogo Kolo appelle ça makasi donc ba séjour na yo et les bien merci beaucoup. On est arrivé déjà à la fin, je sais pas si l'artiste a rencontré Joël Ngouya Chikon. MK l'artiste Ayem Boger mon ami. Ayem Boger Grand Réal. Akota dona bonjour l'artiste. Faut ba ebio ba aux empêcher succès peut-être ba te belé ba éviter que nzemba bina kana bar exemple tu kinga no linga mingi yo moko banda ko se présenter par rapport présenter d'abord pour ba ebina bango yo mais nga linga o banda ko se présenter les gens ont bonjour parti voter dans le monde. But we are anglais. Hello to you guys. My name is Saska Volibo, born and raised in London. Saska Volibo, l'homme du son d'Amadan. Nega vers lobby. But we are binga. Mais on se fait pas binga. On a bêta son d'Amaninga. Dakanga TikTok. Commis partout son d'Amadan. Les 1er décembre. Et si les 1er janvier. Ah donc. L'homme du son d'Amadan. T'es faisant dans radio, t'es minga l'obéité. Tu es une invitation grand frère. Tu as la ma tête. Angana mwana ma tête. Benada ma tête. Non des abou osala ou matapod. Biso to beta na biso belé ba 12 pesos na biso to beta. To beta na biso ratate. Tara. Et ma tête ça ah tête bon ton dit mais et ton dans rato na kondimo. Et ça bien, et ça on fait bien. Beta na stade. Yom to tele mala biso. On ngope sa bateau to tala oni. Ça pas c'est pilote. Ba mon nga pena live, nga pena no beta na stade no resengo po. Et tu as une histoire à finir. Oh, on avait été 100 millions de personnes, 10 000 personnes, les fils qui avaient été dans le stade de Martin. C'est très important. Alors, on a CPLI, mais aussi beaucoup on avait Luzolo,
Eclipse pour une opportunité oh c'est pas non vraiment ma race to pesi bon côté pour tous à ramo ba œuvre na biso ne to travail à moi dire et moi mais biso tina place oh ta rayo mo za pesi pour poster les cas ba toi mon avait biso ça nga vraiment bien rapidement ba dédicace na yo kayum to kimanga olinga no ya tina plateau ngala obo honeni ngala boka bana matete bana matete tout exaucer binjila na yamba pena ba toujours na yamba les bogards na pesi mbote à tellement attirer espace et temps pour espace pour exaucer Binjila. Je l'ai fait. Donc, tout comme après Awa, je crois que Toros on a un numéro où il y a nous vendre dans kit mission mobimba yo moko. Voilà, on peut son devant caméra bateau ba talanga ba yoka. OK. Ouais non ma tête, non le gars oui ma tête c'est biso. Non, ma ba dédicace. Ah, honorable Raphaël Kibuka donc charge ma tête. Solo li. Vers solo li ma be. Nena we na bien. Oh, toi bien te. Bato bazala kane ouais, bazala kane pété ba moi pas. Ba ko boa ki ba kuta na bango na te, ngape na kuta na ngana père. Bo sanité honorable Des Malungeni. MK Pro, Veluzola, Eclipse, un clip un chef de l'orchestre, il y a PIV. On bo sanité vient so waze quoi. Maté toi bango ti bazana dans son boa ki o te belé, ba ngé leke belé. Ba lovage na ba sauvage. Bino tu na pe si bino mbote donc. Merci pour l'opportunité au grand frère. On a vu que tout le monde en est sous. La CPLI fort. Nous avons pris la plateau Migolo Roya. Merci beaucoup. MK Prod na peso bambo tebele Joël Ngouya Chikon. Ayem Boger. Na ebisio. Tayaka pertande la ngapena bateau. Famille Boni. Bien fait. Boger. Papa ah ngala yuta mkiliso ya libanda banini. Na côté qui déjà une panzo ça va numéro. Ça fait combien de temps comme ça? Bah 2 mois déjà, 2 mois en gros. 2 mois déjà. Ah oui bien. Saloni. Oh. Number na yondi papa. Parce que bato batala la Congo sengo. Moni muto na sima na ngana. Parmi ba premier bato ba filmanga na vie. Montréal. Bonjour. L'artiste. Ouais, bonjour monsieur Chess. Bonne santé. Ouais, ça va par la grâce de Dieu. Ouais, ça va par la grâce de Dieu. On a appelé Sambo tina batutu bola ndabiso na Congo Sengo. Congo Sengo na pesi bango ba bon week-end na bon pes Wazali donc voilà les prix est là. Préparer à martyr. On presté? Ouais, on presté. On a presté la première partie un événement monstre d'amour. Ils ont plaisir pour la ngaya Wazala lelo donc ils ont vraiment nerf à makasi donc bana Congo tout. Bon, c'est là les prix donc on a confirmé bino déjà que na Wazala la première partie. Pourquoi le bana monstre nini? Tol européen sa population nini pour batboya européen sa population te batuba hésité te spectacle les au rendez-vous spectacle vraiment zali donc on peut savoir un monstre et ça d'abord ma félicitation na parce que qu'on nous pouvoir paix courage à organiser finiment ça facilité parce que tu es bien artiste demande de l'argent tu demandes l'argent ça demande beaucoup d'argent des choses beaucoup à part un bon hôtel donc mambo belé ça na katia au moni donc ils allaient peu combattre mais monstre ndema organisé qui Athéna qui m'a promesse n'est jusqu'au bout et tout moni samedi le 12 août de toute façon côte déjà ça montre déjà c'était un artiste moi c'est une légende de notre pays big up à lui place à Zali donc courage na lui et le moment où ambalele banakin ah Banakin baye abamona diamant na Bible donc diamant na Bible ça au rendez-vous donc baye betango tsata mondam Hale frère Antoine nalingi koluka mosala te kaka ne tongo midipo kwa na Bible na lipeka ho nzamba kosunga akoma kolanda bandimi balatisa ye atambonga mabonza papa shika barabara makambo kala tobaya toke nakin biso nyoso tokoma ba numero 9 otikalina défense nanya kopesa yo tira kidibo chiabi ndoki hoteli miso hotelien ye okomo kangale gramu tu Boger na kindoki na yo keba hoko zanga lola keba na kindumba na yo keba yakatomela shisha Michel Sungu diamana Bible toke Ronald Christian na zamobali donc baya boza diamana Bible par rapport à Gemba nini boza nini donc tuni batu bana batayole bota la biso diamana Bible o azotala ngai aponelo ozo atindela biso yuko panganga trop
Ah, mais tout le monde nous quand même les lots. Ok. Ouais. Zeis. Ouais, c'est ça. Donc c'est que nous on a charge après ce congolaise banini d'ailleurs na landarayo matro ça la boulot bien donc voilà n'anga pe ça peut monter moi batu et bi batu ba accompagner biso batu ba accompagner nga na kotika bango te récite événement on a dédié on a bonjour les grands moutous, les grands frères propres, Nazam Mobali, Ronald Chris, Tala Congo TV, manager finaux de cœur, astre de lumière, Nabombié, Cicel Oulendo, l'artiste est lourd, place à Zali, Rolim Poutou, Baya, tout, et Kinshasa Family, Big Up Nabango, rendez-vous à tout à l'heure, Kinshasa. On est arrivé pratiquement à la fin de notre émission. Je salue encore Armel Leombo, Berlif Ngamente, pourquoi pas mon papa général manager Clovis Fimpa, na Peso Bambo Tebele. Un grand merci na Batuto Balandi Biso. On se retrouve prochainement. Ciao. Batubayate, Obanda Bango Mabe. Obanda Bango Mabe. Invitation au cours ardoise. Mais avec divers. Invitation en bois. Netika Kabasali à mon Joseph Tata Moboko Léaïs. Grand menuisier. Invitation en carton. N'a pas follow lango. Jardin de Dieu. Invitation à boy. Bon, moi, mon colo fait Tilata Mabé. Maison qui vient. À Bossa Libinoté. À Tchelibinoté promotion. Angolais à Pamba. Maison qui vient. Badingamboka Boété. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Given! Vous exagérez!